mais ce qu'au moins il y a papa Kandol. Bino bobanga ba papa ba tout. Mais franchement bobanga ba papa ba tout. Papa awa ba lega te maman. Soki bosa ba analyse na bino. Bonza la ka moi mayele. Ah nzambi wala. Bino bobanga ba papa ba tout. Tala Kandol na camarade a pêchanga wana mwasi oh maman tie vidéo. Comment est love si love yeah. Et puis elle est très fâchée aussi hein. Siko soki bana na mi balé. Baza baninga ya pêchanga na sila. Mais si la yozo banga ba papa ba tout. Ozaka na papa na biso nani? Ah to yebi déjà. To yebi tous les cas. Tous les cas. Ah, on traverse. Oui, on traverse. On sauting. I sauting. I sauting. Et puis tant ozolo baka boma libala muninga. Nga ezolekela nga. Pêchanga bala si la bala te tout cas le monde a une place à bala. Alliance te ni le côté oui. Est-ce que papa Kandol wana Ada papa mukolo? Oui, un papa responsable qui a beaucoup de... Mais ngai maman a faire quoi nga que si la bimara na batata mikolo hein. Pour la trésor Kandol. Trésor Kandol déjà cause à mobala sila. Si la pêchanga sala sila mabe makasi. Yango si la garde à distance. Siko mamu yo pe benga sila tuna po na benga ga pêchanga aya o chao po na SB. Et puis sans obo malibala muninga ezala na but moko pour na remplacer. Oui. Na bomi ponga na remplacer. Et bon ezala ka bon. Ah oui. Siko libala oya kede ko boma ya ki makangu. Parce que papa wana za mwazai na mwasi na ina poto ana na bana na ya mikolo. Siko libala oye sila lingai papa wana abala ya ki makangu. Peut-être le deuxième. Et puis baza bazoba Bazo ba teke bazo exposer plus vie privée là. Oui, c'est pas bien. Est-ce que bazo ba exposer plus vie privée? Il y a ngona sara to yebsa bango ke bato yo les abakouk oyo basodo balinga ka mama oyo te atamoki. Bato pe bazo wana ba otala biso basola na président Caleb Bobenga e. Botu na voyage Angola. Obengi sara nani? Ba bengi sara peshanga. Voyage Angola fallait peshanga ndakende. Peshanga imposé président Caleb abi voyage Angola chapeka na sila na oya nga monti. Abenga peshanga ki otikele passeport pozo ba visa. Aipsi abina oya nga monti na oya pena sila chapeka biso na sila. OK. Nda obligé sila ba kende pa président Caleb batika ba passeport a imposer sous président Caleb abi okende na nzela makolo te asombela bango bi avion. Abisara président Caleb aza envie à profiter. So tali même na attaque émission mamoisa que Irsil a pêchanga boma libala sila. Quand on parle de libala, c'est-à-dire il y a un mariage qui a été fait muto abomi yango. Mais na kati ya lokuta il faut mettre un peu de l'intelligence à l'intérieur pour que lokuta wana ezwata forme ya bien ezangisa sara façon ko analyser. Nga nazo senga po en tout cas pêchanga sali mabe. Pêchanga sali mabe to ko tolérer te mutabala oya obomele libala. Même nga non c'est pelaté. Non c'est pelaté. Donc mamu nga nazo linga au moins ba preuve hein. Il y a libala ya sila po biso to mona te peut-être ça la mara en coulisses. Très bien. Bo pesa biso ba photo ya libala ya sila na papa Kandol poto lukato ye bandeni ya kosaela ndeko na biso peshanga ba émission nga boma libala muninga. Étoile nini sila zaka nango o eleki o elekaki makasi senga ipeshanga etufango. Ezani son succès à l'époque. Ezaki te. Peshanga mtasali succès liboso ya sila. Ona makambo etali ko yiba betwai. Il faut non kobana koyeba. Avant peshanga na sila. Bakoma ba camarade. Sila zara nani. Otanga ozongela production ezandeni. Pour boyena nous a supporter yete. A supporter présence nete na réseaux sociaux, a supporter tenenga sali film na belle vie. A mona ga neti peshanga oya susu non za mal à l'aise. Non. Na wenzo mona abata di piodi. Na chance na na côté asila unité de mesure na ezaka peshanga.
Allô les amis, coucou, vous allez bien, c'est Stone et je vous demande de vous abonner massivement s'il vous plaît sur Top Media TV officiel. Boya wana bobeta topa tadingala pa ici kabiso to yaka na biso zo mayele. Est-ce que to yi baba question. Pour les rendez-vous ba star, ya ba célèbre, ya ba toto luka to yeba na to yaka awa. Boya belé mambo kitoko ebele. Abonnez-vous s'il vous plaît la famille. So bo s'abonner au côté Satan 1 franc. On a 0 centime. C'est sieste la carte qui gagne. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Soyez les bienvenus. Votre frère Tadingala Pamosala et Benginga encore une fois. Une façon il y a qu'à informer Bino Nathan réel. Biso Toye Kosa et la Bino Moussala. En tout cas, je vais inviter toutes les personnes Oyo Bazalaka hyper tendues. Bande konabiso ya ba tension, bande konabiso ya ba kokaka émotion te ba choc et affecta bango facilement. En tout cas, je vous épargne bolanda émission OT parce que ça va faire tellement mal et ça va choquer beaucoup de personnes. Cette émission, c'est pour chercher à ce que nous ayons au moins terrain mokobo, il y a kimia parce que trop c'est trop. Est-ce qu'aujourd'hui, pour que nous puissions bien faire notre travail, il faut qu'on ait côté na vie privée, il y a Sarato là. Est-ce que les lopons à la salle moussala n'a bien, il faut qu'il ne fouiller lobby mama sila abana kiko yokana nani, ayokana kitena nani. Est-ce qu'il faut qu'il ne fouiller na vie à belle vie? A passer qui vit na ndenge ni peu moussala nanga do les bien pour bino botala nga bien. Est-ce qu'il faut qu'il ne koluka Ursule Pechanga abimana combien de mibali lobby? Pour na internet pour bien vous servir. Est-ce que c'est ça notre rôle? Est-ce que c'est ça attribution? Il y a mon salaire chronique au biso tozo kosala. En tout cas, cette émission, je serai avec Maman Sarato là comme d'habitude, mais vous devez serrer vos ceintures parce que il y a des players dans cette émission. Nous allons parler de Maman Ursule Pechanga qui est aujourd'hui exposée d'une manière impossible et sa vie privée et ça sous la limite. Mais je me pose des questions. Où sont les comédiens au Babima Awa pour dire non? Est-ce que Obazo ko finga bazo étalé azali maman te azali mwasi te azali comédien était bandeko balandi boyende to kozala na Maman Sara poto sala émission na biso mais na ko senga na ba maman nyonso ba parents nyonso Madjabou Rafiki en tout cas ils ont continué maman papa ceux qui mwana na yo ayembaka bien mwana na yo azana talent au lieu otika mwana na vacances awa akende kosakana asalaka ba je ya papa na maman asalaka ba kukule asakana na bazelu akende na ba gauche droite akende kokutana na pitbull po akende kokutana na ba pedding te botala occasion oyo Madjabou afongoli pona bana nyonso pona kopesa chance na motu nyonso papa osali vidéo mwana na yo asali vidéo à 50 secondes seulement 50 secondes na affiche où je suis à télévision wana bon a été numéro ezali wana ezali application mobimba vous envoyez la vidéo de votre enfant ceux qui a sélectionné on va vous contacter quand ndenge bino botinda ki pour moi na akota na compétition ceux qui nous ont sali grâce bazu moi na yo Madjabou va produire moi na yo akoluka moyen à propulser à accompagner c'est ce que Dieu avait dit laissez les enfants venir vers moi Yangope Madjabou a béni les enfants boya vers Madjabou talent na bino ba découvrir ngo sur la place publique makamouya barop et les autres continuer je vous avais déjà dit barop et les autres continuer vous devez justement appeler so béni. Vous aurez le numéro de Maman Sara. Ceux qui appellent déjà, bazo un numéro, il y a Maman Sara. Et les gens qui Kishasa Misusu a batunaki. Est-ce qu'ils allaient prêts à porter ou bien Moutou Akoya a Pesimbongo Batongi? Cette question, je vais poser aussi à Maman Sara. Une façon à me répondre biso par rapport à Makamunaye, il y a Maputa. En tout cas, Sarah Lobby, plus question que moi si Azala Salité, moi si Akangama Kakanabilamba. Oyo yaba pantalon ya kita mata yaba kangadadi et comment on appelle ça kangadadi voilà donc kangadadi kita mata alobi la femme de puta et ça la moi si et loko mo dans autres voilà donc le comment sur la Maman Sara et je vous invite je félicite en tout cas le participant il y a filmé Nabiso ma belle-mère et succès fou Nzambe azwalo kumu Nzambe abatsel sous belé et je vous informe que Poutine vient encore d'écrire un nouveau film na Combo il y a Psaume 68, 7, si je ne m'abuse pas, je suis. Alors, tu as donc affiché une façon, il y a quoi accompagner maman on a mosala bazo kosala.
nakati ya psaume 68 makamoni nzambe alobaki nakati wana makamoni donc eza nakati ezali film oyo ezokoya. Allez vous abonner, déjà plus de 219 000 abonnés, gloire à Dieu. Voilà, Sarah aza déjà à la plateau nangai ce qui tolo balangage moko avec mon réalisateur Josué to kenenan to zwa mama dinana o déjà zwami na mboka ya bapa ya kuna en plein tournage azoko sala musala na ye mais awa pe apemite alalité atikeli biso Opusa, un film qui va bientôt posera disponible na DD Télévision. Suivons d'abord l'extrait à Opusa et plutôt Zonga pour tout sa maman Sarah. Merci. Ouais, moi je pars. Papa, va faire bureau, ok? Nazu mobile was responsable, papa. Bazo bangue pe ba opc respect. Mwasi wana moni mwasi kotambola na ye papa. Zengi nyama. Okati no tinga mo pona wiki opesa nga iPhone 14 Pro Max. Ena sopelo metelo ni nango. Izengi na kanda tinga na zingi na ngayo pe ko bala ya kanda. Pardon, zo chomo na mzasimu na ngai. Na mzasimu na ngai, zo chomo na yo. Atali kambo eye na moye na butu ngande mobali na yo. Okosanga, otrompenga. O mwasi na. Etali ka yo moko. Papa, tiale, omona mboko. Wazo za lamba supeza la. E musikate. Na mangana kwa ao. Bisa sensa na mati. Tala nzonga bo muta kufi. Oya tate mama. Oya ye ute kisa mwana nzambe. Ayude. Maukanga ma. Mama na yo. Na mtema mabe. Yo, obile na. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. Nakansi, vous venez de suivre Wana Ezali Film et Nabino Opusa. C'est une production d'IADD Télévision. Mama Dinana la douce, Azo, séjourné depuis pas mal de temps dans Mbokaya Europe Kuna, Namona qui est l'autre jour Azaki na Belgique, Mokomoussous, Namona qui est donc Azaki na France. Biso a donc continuer comme ça la promotion. Ya misala ya ba mama une façon ya quoi accompagner bango. Boyende to banda émission na biso je suis miezi. Ce qui est le langage moko nandenge ya world mais nandenge ya 12 il faut que motema po to na plateau nyonso ekoiko ya toza na biso ka bato toza na mama Sala to pese mbote mama Sala to la bonjour. Bonjour papa Tadi, bonjour na batnios to bolanda biso. Bon début de semaine na bat tout. Semaine elekina no ndenge ni mama Sala. Ouais, semaine l'équipe bien, semaine l'équipe bien. Semaine l'équipe n'a bien malgré malgré ni les soucis pour la monina yona je suis beau ce qui n'attend mon corps. Eh, je sais d'adaptation. Ah ben avec leur bimisala mon encore. Donc je suis déjà vu au Yovo bimisala. Ouais. Semaine l'équipe n'a bien. OK. Malgré mon imsa na biso bat balinga vérité té. OK. Pourquoi y a la vérité? Batunga kama bat balinga ko respecter opinion motuté. Yo tant on se soutenir Tadi. Ngape na ina soutenir na peut-être je suis. Est-ce que yo faut que tsanga na ba nous soutenir ka Tadi na makasi? Jamais. Opinion nanga etikali yanga. Il a cité que makamsara lobby yango wana nde vérité. Tenga na lobby selon de na moneli, selon compréhension nanga de na yokeli. Donc ma fille eleki na bando na biso ba goloa. Mais bon ça l'effort pour rêver ba défi oyo. Fallait acheter la faire. Ça va bien. Ça va bien. C'est un message na kanisi bande connexion sur balandi Rafiki Madjabou. Ouais, Rafiki Madjabou en tout cas ils a déjà système évolué. Vous avez soutenu que le cabiro na bango eza wapi. Au télécharger application, on s'inscrire moi nanao. Moi vidéo il y a 59 secondes. Moi na yembi banzembo ya ba musicien ya Madjabou, topé ya ba ambassadeur et otindi yango. Otindi yango na kati application na ya Rafiki Madjabou soki mwana na waza retenu Madjabou label et coproduire mwana na yo parce que talent ba propulser yango dès le bas âge. To c'est la teke mwana kola nde après obimisa talent na été to mona Michael Jackson ba no yema na anja muke donc mama so mona ki mwana na za na talent zo yemba orienté yen ayembela tanzambe na voix kitoko waza na ngwana
ezalikanisa malamu. Très bien, Maman Sarah. Maman Mokope a tout kinga na immeuble place na futelaka alanda yebiso. Alors binga pe mona nanga ayemba kitoko mingi yawa. Mais est-ce que bazoko exiger qualité à image, qualité à téléphone et un format moko boye faut ça exiger que faut tina mona format wana ou bien ataka ki kalaka ça mais l'essentiel kaka vidéo na son ya mona ezala po comment? En fait, je ne pense pas qu'il y a une obligation à la qualité parce que ma job déjà baebi moi ba réalité belé les kanambo kana biso to na ba petit pep. Très bien. Oyo ba tom su ba na ba iPhone T. Bazana ba Fold 3T, bazana ba téléphone makasi te mais ba ka tom su na téléphone ko filmer. Alors, le que ça pour na son, je crois peut-être pour années na besoin ya bayoka mongongo kaka o filmer na omwana mais bayoka po ba ozo image te bango ba luka image te pa mwana ba luka mongongo mwa ba ba talent ya mwana. Très bien. Donc je ne pense pas que ça en bas condition. Merci beaucoup Maman Sarah. Maputa barobe et kolatsa ba maman ba question ezali moi ebele maman est-ce que ezali ba prêt à porter ou bien mutu akoya sali commande na ye bwana ba obaza na Kinshasa ayena maputa na ye tailleur na yo atongi ou ça se passe comment? On a vu sur 3 ou 4 appels mo ya bato Kinshasa ya ndengo wana. Bon déjà pour na Kinshasa bon d'accord sous-estimer baté mais pour na Kinshasa na préféré monter à Kinshasa c'est pel na modèle otongi sinoka aussi photo ok pas tailleur au sommet putano otongisi parce que nga na oteka maputa na nga ya qualité vous comprendre et puis congolais ndazalaka nga na maputa na nga na oteka ya qualité pourquoi na modèle na nga wana okolata sultana okolata otongisi la mpe nzulu câble écouter au moins okolata pe super nga siko tom su na tongisi na nga na ba super au moins na keto bala na teta ngotu na nga sara combien na biso $100 ogangi. Modèle anaso na somi kaliputa na nga ya $10 na keka na kwa ba beteli nga eleki na yango wana moni en tout cas pona bande na biso Kinshasa kanga ka photo otongisi na yo nga pe nazwa ki yango pa mutu natala ki na kangi na tongisi yo pe kanga ka photo otongisi sko pona bande ko na biso Amérique couturier na poto za loka biso na Kinshasa te. Ah oui. Et puis, et là on a une rassemble quand on est Amérique, t'as dit, n'y a c'est ça au rendez-vous. Mais n'y c'est sur rendez-vous. Là, toi que restaurant mon pas mes manga. To comme un restaurant na balia ba viande pour bakata ba viande sur place. To comme un restaurant wana, oh non, ici il faut pas rendez-vous. Is a rendez-vous. Is a rendez-vous. You don't know rendez-vous, I know coming. I know cutting. No cutting. You money baku no cutting not rendezvous. Oh, not cutting ça rendez-vous. Is cutting is rendez-vous. Ah oui. Ah, t'as dit Nathalie Bwenga en tout cas bateau bois mité à ma mère. Donc au mona mutoye biso na monde za la ça toke visiter le boba bisara il faut to appliquer à mon application, to réserver. Boye cache boye simate. Donc nyonso dans na rendez-vous sko tailleur maquillage na po ba tio basil na salon ba opesa au rendez-vous. Oluki na internet ba photo adasa net okendaka na excuse na studio photo professionnel wana to appliquer rendez-vous. To foot en ligne après OK. Ba yebse bino jour boye ndeza disponible pour RTL ndeza R na bino. Po bakutanisa bato kuna te. Wande za basile photo na biso tokutani tale belé kuna tokende tozaleka biso moko et puis séance d'ambition photo est resili étant na banda ozela ba ngai ba pesa ngai nga batinga nga na téléphone pour dasa ba nga ba tsonse na mail ba traité batu era bato ba 9h puis ba bandu moko ayi maman ayena bébé na ye azali na era 9h biso tokei ba kotisi donc bazana moi respect mwana yangonga donc bande on a biso ya Amérique na lingaki plus ko aider bango parce que bana difficulté à kotongisa mona poto. Oui. Bana difficulté ya osomba liputa to msupe na poto na kotongisa puis bango bazoki mambangu derrière temps. Au mona mutu mo basala ka 3 places. Tom suba ne mo kuta ke no tika bango suna ba gardinage a futela ngombongo. Ok tongisa robi Ernin. En tata za Africa pe na besoin de bana ba été boy bala tala ta ba robe. Moi te na me mon ka été parce que so mali le koti
I not acheting. I not acheting. Yes. On comprend. Donc nango na ninga plus c'est mingi mingi pour na bando na Amérique et puis facilité ya omemela bango en ekoma. Nga moko na omemela en personne et puis livraison eza gratuit. Très bien. Donc pour na bando na biso bana kishasa na sous-estimé te o pa linga somba ya nga ya qualité na nga. Obengi kaka mais donc ils prêt à porter. Obengi nga ozwa robe non mais ce que eza que maman Sarah boy na boy Coca-Cola ting. Soit photo le pas na yo non kakuli soit ka photo explication est claire soit nga modèle wana photo puis na kanga photo en Facebook nanga mimela ka derrière facilement. Voilà, merci beaucoup Maman Sarah Tola. Nous voulons parler de Maman Ursule Péchanga. La Kanesi yo posali parmi 2 ou 3 personnes 2, 3, 4 fois na plateau Tosali moi analyse sur le sujet, il y a Ursule Péchanga. Lorsque tu as suivi d'abord ma belle-mère, participation, il y a Péchanga, selon toi, Ezali récite ou aboité na katia film ou film yana ezupena en plein succès dans côté. Le film est bien. Film est bien. Na moni place même Péchanga, même pas Péchanga na batutu. Péchanga te batutu ba participer na film. Film est bien. Histoire, il comment bien. Ba acteur va répondre na ba critères et puis ba pesi ba le meilleur dans bango. Donc film wana isa no comment. Voilà, Sarah. Hier on connaissait maman Ursule Péchanga et maman Sila, de meilleures amies. Aujourd'hui, constate au sali pe on a na réseaux sociaux. Toujours les gens s'attaquent, les abakou. Je souligne, s'attaquent sérieusement à maman Ursule Péchanga, voire même na vie privée naïe et ya kokende jusqu'au-delà même ya obiso tokoki ko imaginer té. Selon yo eloko nini ekoki ko sala ba elobi bazalaki ba meilleurs amis mais lelo ba koma na moi ba distance moko boye mais quand moko boye ba sa charna ka ba sa taka sérieusement et pas ya mosus maman Ursule azali mabe asala ndeko na ye mabe makasi yango lelo fo afuta ba po kase. Tout ça, relation est normale, batu bakoza la, batu bakoka bona. So écoute batu babalani divorce yaka. Séparation na famille yaka donc pourquoi mot séparation existe c'est que batu faut bandi marquer la séparation existe. Très bien. Donc to cause la bien, lo peut to koka bona. Ya mabezara que ko finga. Ce ko finga wana to ko vanda tete lobela parce que ils aura bilé ya sila na batunae ya chaque jour te que ngana on sorte vandi to lobela onde bango ba otika donc les abilé ba tout ba comprendre système na bango onde ba travaillera ba betaki belle vie na kingakati bazui perte et ningani kuna retour et pesami bazongeli siko Péchanga donc les a façon de faire na bango et puis na côté asila unité de mesure na ezara Péchanga. Na ndengeni Péchanga depuis un certain moment ne plus na scène mais maman si la azali active à ces questions aza unité de mesure parce que muto aza na actualité alors nga sarande na actualité na top na temps na ba do finga muto avanda na banjo arate alekasu na émission te soit mutu wana ndaza unité de mesure nanga yango na somo na eti lelo na otinda batu ba finga parce que mutu abeta ka suste alora mutu mo abada obeta match kalatika beta suste yosko mutu koma obeto koma capitaine équipe nationale capitaine est-ce que oko vanda pino ba no calculer mutu quoi même pas. Donc quelque part Péchanga za unité de mesure asila yango anu moni sila zokoka azoko en fait ko azolinga même existence à Péchanga te parce que Péchanga non pas zongi sur aza sur scène maintenant azongeli production te mobimba benate te production plana azongeli te mais ce que bon temps azongeli la production ezandeni pour boyena nous a supporter été a supporter présence nete na réseaux sociaux a supporter tenenga sali film na belle vie a mona ga neti Péchanga o ya suso non za mal à l'aise non na wenzo mona abatandi piodi
na chance na La chance na ye, oui. Et puis na prix na ye pe. Lelo batu tout ozakana bango bakoma bango nyonso bafungola ba chaîne bakoma ba journaliste. Ebele. Bongo siko. Obando kanga batu nyonso te yo koma journaliste te to yo koma ebele te. Mutu nyonso to za libre ata yo mto tala ngaso ngo fungola lobi chaîne nao. Makasi no kaya oluka succès, makasi na ba boni batala yo, makasi ba contenu na yo oyo sepelisa batu po batala yo. Esili. Donc, unité de mesure na ezara pechanga. Unité de mesure assis la pendeza pechanga. Mais na badoza qui depuis apparition na ye na Nigeria et fongoli lisusu robinet ya makambo oyo. Qu'est-ce que les gens veulent? Ursile atikala ka ndenge babenga kaye nani mutu ya ba shooting, mutu ya ba photo na scène azonga te so azongi na scène ezali synonyme ya kobanda ko finga et puis ko s'acharner contre ye. Yango lo na ucholo bano existence na eba si la ligne même pas à exister que pechanga moko boy azalaka. Ah oui. So baba na obenge kala comédien ya ba shooting. Congolais so moni azo critiquer le mo sala mingi c'est que ye mora sepela nelo. Ah oui. Il faut tikate continuer. À ça l'assemblant. À ça l'assemblant. Fali ba finga kai awat musicien ya ba featuring. Faire alobara ke ya ba no sa ba featuring na ba musicien na ele to sukapi. Lelo bango nyonso suivez les guides na kacha featuring. Very good is suiving. Is suiving. Yes. Vous comprenez mais ba finga kango. Ba finga ra fali oh complexé ngai nzamba rumba ngana tikali na rumba congolaise. Ye complexé ko yemba banjemba di bande za complet. Ba koma ko yemba na ba diction polate. Français tengama bazo yemba ba français na kiyombe. Ezo yemba ma. Ezo yemba ma je te dis te tika ba je. Ah Sarah poussière. Poussière eza wapi? Ah. Ko boma ba timi suna attention na caméra longo na mapoko ekui. Allons-y. Bazoye balaki yobe. Ba boya rango. Balobaka o eza complexe, ma bele batu baloba. Donc on Congolais critique ke loko ye pa o konta sala un jour. Stade de martyr ka ya fali wana batu tout ba critika ngo. Batu ba kokufa mais entre-temps bango pe ba préparer ba beta pe ka stade. Au moins la mentalité congolais. Azo critiquer loko ye mo azo envie yango. Balobaka pechanga zara nini acteur à shooting. Ye a théâtre kokité shooting. Bana yo lelo. Si la vie na ezani lelo. The photo is photo. Shooting is shooting. Photo na photo. Sikoto lo bani. Donc congolais faut ça ke bana ma congolais so azo acharné on lelo mo boye. Ye pas zo envier ka eloko wana yo kanza skonde ba oloba no fotika kotika te fo sala o persévérer vous comprenez donc comment na mamninge eleka eza clair si la unité de mesure na eza pechanga mais aussi bazala ba meilleurs amis balobi ete maman kande tozo kolande pa ba frère na biso na ba sœur na biso ya les Abakouk maman Ursile a diembela na succès ya maman Sila azwa ayibaye étoile maman maman Ursile souvent ba place nyonso akendaka aluka koyiba bandeko na ye étoile yango moni et sala epanyania preuve na Angola ba mema bango et pas président Caleb bano finga ye elongi mabe et sala ye motema ketu moninga na ye azaki. Donc, maman s'il était plus que star et pas ya maman Ursile Pechanga et bota moté maman Berna oh lelo ba retomber moninga voilà maman Ursile Pechanga il paraît azali voleuse ya étoile ya batu ayiba kaba étoile ya batu lorsque yo kiango omoni yango tu te dis quoi d'abord ça? Merci pour la question parce que tant on s'est dit ba mélange ba question non lo bambala moko to sisi mba mo émission za ngipe question tout nanga. Donc déjà pona makambo etali ko yiba betwai. Il faut na ko bana ko yeba. Avant pechanga na Sila. Bakoma ba camarade. Sila zara nani. Ala succès. Azala nani. Azala na mapangu te. Surtout le plan. Ah ok. Elle était mariée. Aki na mapangu. Azaki na succès.
parce que mutu o bayibaka étoile eza mutu azara de akobriller baetufai si lazali kobriller wapi et puis baetufaka mutu abrillaka si lazali kobriller te siko peshanga ayibi étoile ne poisa na moneti nini baoyiba étoile ne ndeni et puis mutu asambelaka bayibaka étoile na ye te. Ah oui, hein. Alaka intouchable. Faut pas oublier, mutu asambelaka tambolaka nakobanga nzambe selon le principe de Dieu ba iba étoile te. Oyibe ndeni, ya fungole Léopold to ba loyiba étoile ndeni. Des fois ça makamsu ton tolobara to e ba rapeni to loba. Étoile nini si la zaka nango o eleki, o elekaki makasi senga ipeshanga etufango. Ezani. Son succès à l'époque. Ezaki te. Peshanga mtasali succès liboso asila. Ah oui, wana mwe Congolais nyonso do. Ayebi. Wana Congolais nyonso. Siko ba etufaka mutu azana succès to mutu ana succès te. Mutu azana succès nde ba etufaka pona kozwa succès wana. Nde toza boye. Mutu ana ba journaliste ebele o nanga na to ebite moko auto finga fera ati. Yo ebi. Na ebi kutu. Na pena ebi te. Mais ba journaliste. Siko oso mona déjà ba tutu na télévision ba sai o moni mona na fingi fereti. Mutu olobela azate. Mais ngaso na lobika siko mukili mumba basali be mission. Vous comprenez? Orana étoile yango wana batu baluka ba étouffé. Parce que si la zaki nini po peshanga étouffé à cette époque. Pendant qu'elle avait déjà commencé le théâtre avant maman Ursule Peshanga. Au moins que azaki na yelo côté. Siko ye peshanga a obanda ko étouffé po na nini a oyiba étoile na ye o mutu ye moko étoile ne brillate a oyiba ni. Étoile peut pour yiba on fait briller tête. Étoile brillate oyiba ni. À un moment au somona kolobaka pour on déstabiliser mutu pesa bien. Mais na kati ya lokuta il faut mettre un peu de l'intelligence à l'intérieur pour que lokuta wana soit ta forme et bien ezangi ça sera façon ko analyser. Boye ezu forme te. Ezu pina forme te mona esenga ba bilo où ça ba ressemblance balana. Tant ba tuba yo kaba c'est que pina yiba étoile. Ah yiba étoile de nini. Ezaka makamba tuba loba. Pour nous déstabiliser Peshanga parce que baby Peshanga bientôt production. Pour essayer d'ananzela makolo yananzela. Alors de cette façon il y a doit déstabiliser ko créer ba ennui au bateau batala biso bazana bango sou bazo baté ba comprendre que o lokuta o solo o lokuta o solo. Donc ko lobake Peshanga aiba étoile asila c'est faux et archi faux. Très bien. Maman Sarah naibi keyo ose documentaka. Oui, nazoya. Naibi keyo ose documentaka moi trop sur des choses des fois lorsque les gens parlent. Naibi ke avant oya na télévision ozwaka temps pena ya ko fêter, ya ko fouiller pour lobby ezala lokola tort pété donc pas na yo. Mais les gens parlent aussi ya lisolo ya Angola, oyo ya président Caleb Ameba. Ba maman na biso oyo mi balé na Angola et il s'est dit que ba maman de maman si la Angola Ursule Peshanga ayande ko diembela po luka moye akende Angola na sima ya ndeko na ye preuve lorsque ba kenda kuna ba banda ndeko ngolola ye. Est-ce que lisolo ya Angola oyo maman okozala na moi connaissance na yango ou okokipe kozala na analyse oyo okoki kosala sur ce point parce que ils ont touché na ma personnalité ya ba maman o balé ça fait pas quelque chose. Motabe tama solo wana nyonso zanani. Abakuko. Te pesa kombo na. Maman. Azara en Afrique du Sud. Caleb na sila nani bakenda Angola yazala wapi? Azaka na Kinshasa fo ezala. Oui. Sko ye aoloba mama ndingo ne pi communauté ndimi ondeni. Po mutaro yo exception vérité kamone za Peshanga sila na président Caleb. Bon, admettons que Sila Moutaye ici, d'accord? C'est que Mouto fa pe sa vraie version et ça sous Peshanga parce que bango balé bana ba mes attentes donc ils a président Caleb. Mais moi j'ai parlé avec le président. Et hein? OK, nous donne l'information. T'as dit bon to bando ça analyse né. Ah oui.
nanga pena yaka na kota na po mamuka na yo kosa te na yebi ke yo kote kuno kosa kate bato pe baza wana ba otala biso basola na président Caleb Bobenga ye botu na voyage Angola obengisaka nani babengisaka Peshanga voyage Angola fallait Peshanga ndakende Peshanga imposé président Caleb abi voyage Angola chapeka na sila na oya nga monti abenga Peshanga ki otikele passeport po azo ba visa ayebisi abi na oya nga monte na oya pe na sila chapeka biso na sila OK nda obligé sila bakende pa président Caleb batika ba passeport a imposé sous président Caleb abi okende na nzela makolo te asombela bango bi avion abisara président Caleb aza envie à profiter otuna na président Caleb a profiter ngapela kende na vérifier sous soupé so ba kosinga beaucoup mais la président Caleb botuna abengi sara nani na voyage Angola et puis na imposera sila kende nde bakendaka Angola wana président yo sombela dingi billet président Caleb asombela dingi asombeli sila asombeli na ye Peshanga basara masiala batebele musu bakende na nzela ya camion parce que ici la imposa ki aboye ki na makolo ngaki avion alors tangu pe bakomi na Angola moni tangu ba esabino makambo il faut bokenda ko vérifier déjà si la zaki na succès te mutaki na succès ya ki Peshanga po fane ba production ebele mutamema si les a Peshanga OK Peshanga mutunde bazako ozela na Angola bazako belela na Angola eza ici la te yo somona déjà muta osala succès ezanga to voyager ce qu'on a yo tadi to comme na mboka moboe nga ba obela ngate ba obela ça la va yo ba ebi au place et ça va marche donc somona ti Caleb poto que non clair pour musicien to pour producteur azwa courage à robengi sa musicien abetsae il faut moins notoriété zala surtout côté Zobet ça c'est qu'il faut réclamation et beleza na star na mboka wana donc ti Caleb asala ki casting na ye a Tchekombo Peshanga ti Peshanga obligé à sombele na billet c'est que Peshanga saki réclamer kuna na donc deux fois quand on dit des choses il faut un peu koluka intelligence ça t'a koluka moi retenir mon boizala et puis ça poids na maloba. Donc, c'est purement mensonge. Purement mensonge, maman Sarah. Avant tout, quand tu as sujet, ils pas vraiment moi, babo soto. Il y a pas pour bazo kotanga combo awa. Mais naza na besoin d'un salana moi analyse moko boy. Maman Ursile, maman Belvi Kondi, maman Léa Ndaya, maman Nani. Comment elle s'appelle encore Maman Fatou Miracle, pour citer Nanukaka, 4 personnes. Bango nyonso wana lelo ba koma na ba antécédent et pas ya maman Sila. Mais ce qui OK Holandi na ba histoire na bango o koyoka ke maman Ursile asalela maman Sila boye. Wana ka batu wana ya les abaku ke ba ya ka koloba na kozanga mayele. Maman Belvi a Salaboue. Maman Léa Ndaya a Salaboue. Maman Fatou Miracle Abano Sala Maman Silaboue. Mais à la fin, quand on a nyonso, bakuma lelo mabe, bakuma occasion, il y a bien insulte, na ko exposé bango sur la place publique et pas y a les abakou. To benga ngonin Maman Sarah. Le cœur de l'homme. Toi les locaux benga ngote, c'est normal. On a plutôt à monter ma mabe après à revenir dans la tout facilement. C'est normal. Tout ça dans combo on peut s'en monter. C'est normal tati. So montant la pour ça déstabiliser moninga à déstabiliser. Et puis il faut faire très attention à bateau ba pleurer moi trop. Hein les mon affaire a commis maman Denise passer l'équipe passer l'équipe. Passer refaire raison de là. Faire raison de la passer à Nili. Bato kutu bazo souffrir baza ngata lipa na tongo boya ta lipa na maya loba romela ba wana ngote mais faire pas comme kolela maman Denise passe maman Denise sunganga ye maman Denise passe nazo ebate vous comprenez donc bato balinga ko se victimiser trop ba bat malamute ba bat malamute donc soy mutana poso onyo bato déjà soy plus de 4 ou 5 personnes ba on kande ba salon mabeka
Allez-y comprendre. Et aussi, pour aller trop loin, je suis allé na chaîne à maman SB, na monique parmi Bayo, Batiaye Poa, pour la chaîne Mwana Papa Elombe, appelle ça bah, mot d'ordre, maman Ursule aussi, appelle ça bah, mot d'ordre, mais pourquoi toute union se baya pour nous apporter mes fautes et pas maman si la bazo à la caca. Bazo finga mado facilement. Jusque là. Réponse à maman. Yem talobaye que si la péchanga sala si la mabe makasi. Yango si la garde à distance. Siko mamu yo pe benga si la tuna po na benga ga péchanga aya o chao po na SB. Oyem tabenga péchanga ke ba yamba o émission le kana SB changa po eza chaîne na sika parce que chaîne na sika basenga bacha batu po net là va dit tambo abenga inga sara to la changa po achelanga lien chaîne na communauté. Vous comprenez ça apport. Ouais. Comparé yango. Ouais, yango na eza apport. Siko soki ye pa bengi ke sara to la espèce la émission le kana chaîne na changa mo po péchanga sala ki yango. Sko péchanga to sala ngo SB botamika lobia. Yo sko tuna pe sila sko bokomende ni yo benga su péchanga sala émission. Atuna sila. Yem ta sala ba mabe yo kabona na batu en silence. Sko courage wana ya benga sila ya ochao po uta iwapi. Soit disant mta sala o mabe na vie. Allez-y comprendre. En silence, où il y a vraiment des choses. Voilà, maman Sarah Poto Lukamoto Chité Nabiso, télévision les alitant, bah ça épisode sur 38 minutes, donc pesa épisode 40 pour tirer le cas dans 6 minutes. Mon ingénieur, li solo ya papa Kandol Oyo, ezo salana motema pasi. Maman Ursule to yokengoka na minoko ya bandeko yoke akabola ndeko na abebisa libala ya muninga aratisa muninga kobala à l'époque. Ko changer maloba te loba pe ba phrase abaki abebisa aboma libala ya kasi mais abebisa libala bato aboma libala ya bato asala ete babala ndeko na yete yango te ndaloba ebongo ya loba ikaba bebisa libala ya muninga aboma libala muninga. Quand on parle de koboma c'est un mariage qui a été et babomi kongo ba ça ba phrase te biso to analyser to analyser yo ba c'est bon ba phrase pourquoi aloba bien que aboma libala ya muninga so tali même na attaque émission mamoisa que Ursule a péchanga boma libala ya sila. Quand on parle de libala, c'est-à-dire il y a un mariage qui a été fait muto abomi yango. Biso na bino to vandia wana kati ya Congo Kinshasa République démocratique. Aux position il y a bien. Pour moni yo so comment ça bosser que ça vient, ça coule. Aucun problème mon côté jusque là. Oh my God Jesus. I don't know problem. Yes. L'action is coming. Yeah, it's coming. It's coming is here. Quand on a la place intelligence dans les vandi na bimisa ya weza awa. Quand on parle que ici péchanga aboma libala ya muninga, aboma libala ya sila. Donc si la balaka déjà péchanga eko boma libala. No. No. I speak English. Yeah. Come on. Is here is Congo Democratic. Is Republic. Yes. Sila is here is Okapi Democratic di Congo. Yes. Peshanga is here Republic Democratic di Congo. Yes. Come on. Sila is married. Is Butu? I don't know. Yes. I don't know. Yeah, I don't know. Yeah. You is view is marriage for Sila? No view. No. You view? No view. Dans la place Batu, donc likolo ya buzoba ezola kisabiso niveau à cerveau à mode. Atanga so na fondele mutu likambo il faut za na mo eloko. E balana. Na ebisio ke batu bamona niki menga te. Bamona ta preuve moko te. Mais na mema communauté mobimba pendant 6 mois. Vous comprendre? Pendant 6 mois. Parce qu'il y avait aussi l'intelligence. Koyeba pe koloba. Yebisanga sikoyo si la balaka na ebite si la balaka wapi mamu nga nazo senga po en tout cas péchanga sali mabe. Péchanga sali mabe toko tolérer te mutabala oya obomele libala. Même nga no sepelate. Non sepelate
Donc mamu nga nazolinga au moins ba preuve hein. Ya libala ya sila po biso to mona te peut-être salamaka en coulisses. Très bien. Bo pesa biso ba photo ya libala ya sila na papa Kandol poto lukato ye bandeni ya kosaela ndeko na biso peshanga ba émission nga boma libala muninga. Et puis tango zolo ba ka boma libala muninga. Nga ezolekela nga. Peshanga bala sila bala te tout kalo mona en place abali. Alliance te ni le côté oui. Est-ce que papa Kandol wana ada papa mukolo? Oui, un papa responsable qui a beaucoup mais ngai mamu a faire quoi nga que si la bimara na batata mikolo hein. Potala Trésor Kandol. Trésor Kandol déjà cause à mobala sila. Mais ce qu'au moins na papa Kandol. Bino bobanga papa batute. Mais franchement bobanga papa batute. Papa awa balega kate mama. Soki bosa ba analyse na bino. Bonza la ka moi mayele. Nzambi wana. Bino bobanga papa batute. Tala Kandol na camarade apeshanga wana mwasi oh maman che vidéo. Comment est love yeah. Et puis elle est très fâchée aussi hein. Siko soki bana na mi balé. Baza baninga ya peshanga na sila. Mais sila yozo banga papa batute. Ozaka na papa na biso nani? Ah toyebi déjà. Toyebi tous les cas. On travers. Oui, on sauting. I sauting. Ispage. Les abakou kebele baza maelete en tout cas. I sauting. Est-ce que na ba penser peshanga? Azara muta na liste à peshanga ya mibali. Peshanga arrive à mibala batata te je suis désolé. Et puis sozo boma libala muninga ezala na but moko pona remplacer. Oui. Na bomi ponga na remplacer. Et bomba. Ezala ka bon. Ah oui. Siko libala oya kede ko boma ya ki makangu. Parce que papa wana za mwazai na mwasi na ina poto ana na bana na ye mikolo. Siko libala oye sila lingai papa wana abala ya ki makangu. Peut-être le deuxième. Et puis baza bazoba Bazo batté que bazo exposer plus vie privée là. Oui, c'est pas bien. Est-ce que bazo ba exposer plus vie privée? Il y a ngona Sarah toyeb sa bango ke bato yo les abakouk oyo basodo balinga ka mama o te atamoki. To ata mutu mo linga sila ayoki ke abima pena papa Kandol déjà papa mukolo. Et puis même le respect même il y a papa qui a ses enfants. Ba yebi même pas état na ye ya santé. Non, ce n'est pas bien. Oyo kota papa ba tu mati ba miniature kotanga ba komba bana na ye kitoko te. Kitoko ta mukete. En tout cas et aussi maman Sarah okomona na ba live ya bongo na ba émission ya bongo. Regardez comment les gens bazo intervenir, bazo koya, bazo kochango, maboko pokaka, bazo koluka, nuire la vie. Il y a Ursule Mokobo qui est en train de faire sa vie. Et puis, yeba mota dit ce que ça que peshanga boma libala na ye. Po peshanga gagner nini? Peshanga calculer ni batata mikolo te. Ya obmanena batata te. Po peshanga gagner nini? Papa wana kutu bana ne ba reconnaître même pas que si la zaï makango papa ba ba reconnaître ngote. Ba zo reconnaître ngote, ba zo yeba ngote. Ba yeba ngote. Ba yeba ngote mais ba sutuka ka boy makambe na réseaux sociaux, papa sala boy ba famille abantu. C'est choquant en tout cas. Si comme moi sur azan étoile, babo melake di balate. Et puis à chaque fois quand ba combo, il y a ba mibali ya batu, ba mibali ya batu. Non, soyons quand même responsables. En tout cas, moi, je suis dans la chance. Abimana mi bala batute. Et puis moi, je suis dans la chance. Mon bala obo ya ote pour camarade ya émission likam. Non? Et peshanga obo mali bala ndeni. Awe bise que si la za mobulu bola. Tikaye. Ponga nazwa. C'est que mobali wana pas za kolingote soit mobali ana za eloko moko découvrir ki na nzoto tam so amona ki yo nze rosa taille complet komona o makolo mikie komona bisisa amoni tam su ba ridi mobali amiki meleli komi o peshanga mutaka nazo komi o peshanga abomi libala ma inspiration wana déjà essayé émission ezosuka wana on peut suka pour na dédicace au dédicacer le meilleur fan. Pour Josué déjà pour amener à comment que World. Mais je vais signaler quelque chose. Mes frères et sœurs, si réellement
vous voulez qu'il ait au moins Kimia Mokoboye. Si Penna Bolinga Kamama Sila, vous respectez. J'ai vite compris que Batbazo qu'on manquait maman respect, et ça cas ces anges déchus, ces anges adorables, ces anges oyo. Bayeba ko sa maman o doit respecter. Nous tous là nous savons la télévision awa. S'il y a une parmi maman Sila na maman Ursule, ceux qui sont dans mon ça la c'est fou na mboko c'est Ursule Péchanga. Kokutana na bango et ça la pe ke ndeko na ye mosusu pe azwa makambo. Mais Eli ko ba fin du monde était. Mais quand vous venez avec ma vie privée ya ba maman on a ba télévision na ba kombo ba, vous devez faire très attention s'il vous plaît. Tout ça la critique na biso Ursule a auto joué kuna et simbité maman Sila sali émission film na ye kuna et simbité sur le plan scénique patati patata tout c'est limité wana s'il vous plaît. Et ça a quelque chose de bien. Maman Bijoun Ketani, en tout cas, un grand merci à vous, maman. Na papa Jean-Pascal Leka. Que le bon Dieu vous bénisse. Maman Zozo, la femme de papa Noïma Bakalanzi, le respect. Maman Deborah Lubanda, Kilo Mamera Kalkari, Aurélie Mafouka, Tata Monsiabana, depuis Kalayoza la Wapi Aurélie. Puis sa beau-frère Nangambote avec Baneve na Bagnès Napalais. Un grand merci à maman Émilie Setimaïlinga. Mes sincères condoléances à toute la famille, maman. Un grand merci aussi à Bertin Konde. Bertin Konde, est-ce qu'un message à Sarah Tora et Komaki? Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada. Nzambe Apamolabino, le meilleur fan Nyonso. Maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary, Nzambe Azalanabino. So Mungongo et Kitiboy, et Likolbake Mawa, et les Kinga Moi, et Belé Nasena Motema. Et on en a posé comme Matavoate, présent bébé. Maman Nathalie Nana Mosibo. Angelos Karouan, Fato de Conti, Makia Lakumba, Madeline Keta, Tatapo et Fapekato, Nzambe Azalanabino, Sol Mbemba, Mbemba Sol, que le bon Dieu vous bénisse, Bissika Nyonso et son Mbino. Maman Sarah, un dernier mot, ce qui dit. En tout cas, un grand merci à la meilleure fan du monde, Bamote na Baonios to Place Baza, na Baomingi. Voilà. Together, I love you so much, yeah. I love you so much. I coming, I parling, I facing my mission is finished. Allez, je souhaite.